Yango. Oh là la raté. N'a pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, diabète. Et oh, nini, oh, de l'ocolozimbaco. Nini, rhumatisme. Et c'est ça. Tout ok. Bio café et au sala chonjo te leng. Tome la kana bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bluff, café original, bandeko tomela yango. Voilà, bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows Denar TV, merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakande tu sur la ranabino papa maman Simba Nabokepi. Nazana li solo moko maman nabiswa benga na des shows Denar TV. Maman lobi des shows bêta li solo pesa conseil na communauté. Quel est le problème? Zala brancher tous les kina détail. Mais avant tout, Nzamba lola batte la biso, abatte la mabota nabino. Naebi ki ba fête à Noël et qui bien, naebi ki o fêté bien, naba o ba fête à Noël. Voilà. Et puis naebi tozo kende vers 2021, yaya sou kambu les amambwe belé. Na kosenga vraiment Tommy Batela. Totikali na quelques jours. Tokine na 2021, c'est-à-dire toza un pied du côté 2020, l'autre pied du côté 2021. Mais ya kolongola likolo na 2020 pour ya kokotsa munyo sumi balé na 2021. Na moment oyo diable za akarisé, menzamba batelaka ba oyaye. Yaya mi batela na ngolo ankolo na mawana ye. Naebi ki tokuta na 2021. Ba bonne fête na bino, meilleur vœu en avance au katia mabota na bino to beta lisolo. Lisolo o na kolinga vana betango na kolinga na ebisa oboye. Webi tango tolinga naka surtout bande kwa basi tango kenda kolinga. Yaya, les dents sont trompeuses. Mine ozomona ko seka o to seka kezaya lokuta. Le cœur de l'homme est méchant. Naebi pourquoi na lobinde ngwana. Yaya, tango tolinga naka na debi romona penza ki mobali alingi yo. Ozo sentir ba affection ba mambebele, mais il faut être prudente bande kwa basi. Il faut être prudente. Poyeba ki mobali alingi yo yaya zwa zemi, koma na zemi. So komi na zemi, ndoko yeba ke oui, mobali wana linga ki yo ya solo, to abandai kokosa. Pourquoi na lobinde ngwana zala branché oyo ka détail ya di solo. Maman na biso abenga mama za na États-Unis d'Amérique. Maman lobi des shows bêta di solo pesa conseil na communauté. Maman lobi des shows tolingana ki na mobali moko quelconque. Mais na debia bolingo na tuna ki mobali wana obota, ozana mwasi ou encore comment. Mobali lobi te, nazana mwasi te, mais na bota, na tikande bana, mais mwasi tokabwana. Tout ça, y'a landa li solo na obeta ngo très bien, calmement, sirement et doucement, na a besoin de comprendre. Maman lobi des shows na ebisaki mobali nanga, na ebisaki mobali otolingani na ye, ngandenge naza mama bana misato. Na bota bana nga misato, na vivra na bana nga. Compte tenu à situation naza de na bana misato, na sepela kina kanganzoto, c'est-à-dire maman koma ki komela ba pilule. Maman kindaki pa médecin na ye, docteur na ye, apesa maman ba pilule, maman mela ba pilule pour ne pas à concevoir. Pour maman lobi na zaide na bana misato. Na mona ki ça sert à rien, ya okende sus ko bota mie na boko la bana nga. Tant tolingani na mobali, na ebisaki eke ngandenge nazawa, nazomela nanga ba pilule, na vandi boye po na lingite, makambo ya zemi eya. Bref.
babandi ko vivre na mobile. Chose grave. Maman lobi de show tozo vivre na mobile makambo corona e bandi. Maman lobi de show na ba février tozaki na mobile avant confinement. Février avant confinement. Mobile ebsaki bon omoni ndenge ba course ezo comment dirais-je? Omoni ndenge vague ya corona ezoya et vous allez bien au somba biloko au stocké pour na bana na ndako parce que vous avez payé moko. Voilà et que ça là yo bien pour ne pas sortir et ça la ebele avant confinement. Maman lobi des choses tolingana kina mobile tozo vivre jour ya ko sala ba course pour na ko provisionner ndako. Ba kenda ina mobile. Ba sali ba course nyons tout bien. Ba silisi ba provisionner ndako. Même jour au ba sala ki ba course na mobile. Ba tafuni jardin d'Eden, ba kotina jardin d'Eden, ba le ba pomme Balé bilo onyo seza ranakati ya jardin de yo yebi yango sur la ranabino. Bref, mobali a beaucoup ti mwasi na ye. A beaucoup ti car ndenge confinement ya kate ba ko sa confinement. Maman lobi de show kaka ndenge to beaucoup taki na ye. Ndenge a beaucoup takinga na ba février to ye kokota confinement. Confinement on a ba monana ki susté de février à juin. Février ti juin batikala ekomona na mobilité. C'est presque 4 mois. Ba monente na mobile. Maman lobi des choses du fait que naza mwasi nyo soit mié bakanzo tonae. Maman abi des choses na comprendre gité. Na bande komela ba pilule. Mais na comprendre de santé kuma yikaka changer. Oui mwasi à 4 mois akumaka na ba santé angebu. Maman atalaki abino santé oyo. Na ondi mangote. Maman sombaki ba testo ya bino abasi. Maman mitali maman zaki na mbimbi. C'est-à-dire maman komaki na zem. Juste batafunaki avant confinement. Mobile ya tafunaki. Bref. Maman yekotala komi na zem. Maman lobi de show. Toye kokoma na ba juin zem yekomi 4 mois. Na bengi mobile. Na expliquer mobile ndenge na zawa. Na komi na mbimbi. Kaka ndenge otafunaki nga na komi na mbimbi. Mobile ya tomboki. Lokuta. Yo kokoma na mbimbi na ngate yo ozwa mbimbi ndenge nini ngana tolingana ki pona mbimbi tout ça yo on émission na début émission ya tant tolingana ka le cœur de l'homme est méchant le cœur de l'homme soko lingana na mobali ya zwa zemi poye basoga lingi zwa zemi ya brisque zwa zemi parce que tant on peut tokenda makambo mutaye bazara terre ezara sentiment batumi balé. Eh ouais, mais d'un côté maman pe foye bakanzo tuna yo kenda kabikenda kenda te. Wana eza mwa conseil moko na bakisi kota ba mama. Ko kenda kabikenda kenda te. Ko bota ka pe bibota bota te. Bota na mutu aza na posa obotela ye. Poso ko boteli mutu aza na posa te obotela ye yaya ba problème magumu. Na Swahili to bengi on magumu. Ba problème yaya. Maman lobi de show na bengi mobali a gangi. A gangi tinati jamais yo kozwa zemi ngano to lingane la ki mamba zemi te koma yo kolo bakoza na zemi c'est-à-dire mobali a boyi mobali a wangani zemi alobi jamais ngana ba zemi no wana etalinga te chose grave maman lobi de choka ndinga wangana ki akenda mendenga ake akomi kopesa numéro pa ba makangu na ye mususu ba chéri encore ba gigolo ndenge bazo sambwisa ba mama na ba mikili ya poto oyo. Oui, mais on te met à ma solo, il y a ce mobile et Olinga. Luko y a sens ya ki mobilité na ye. Luko y a responsabilité à mobile ou aneza nini. Est-ce qu'à cause na responsabilité ya papa? Luko y a mutwana lelo so tomber à sainte. Est-ce qu'à cause la un homme responsable? Ya Olinga ka pour na sentiment te. Olinga ka pour na sentiment te parce que zaka na posa mobile olingi non. Lingo y ba est-ce que mobile wana lingi yo yaya? Azoyelo na sens nini, c'est ça le problème. Bref, maman lobi de show ba makangu ne ba komi ko benga ko menacer, ko finga. Maman lobi de show na zemi. Et comment il y a 4 mois zemi zokola. Baba nda ko fingo na zemi, mobali awanga ni zemi mais ba makangu bazo finga. Maman lobi de show na evita ki po et comment ngi lokola envoûtement, azo luka lokanga, nazwa ba tension, soit zemi bimato mwana kufa. Bref, papa kenda. Awangana na ezemi akenda mama lobi de show na souffrir na zemi na bana misato zemi o mobali azala raté zemi ekumba matata azati
Maman obi de show na expliquer mobali nga ndenge tozano okuta inga nazanga mona bana nga. En dehors na yo nazaki na mobali te. Nazalaki na mobali te tozana yo tozalaki na yo. Tobukutaki na yo na ndenge toke confinement nga na ekotika na zemi. Mobali abilo kuta nyet. Dongola bilo apampamba ona bref. Akima na ye akenda. Maman obi de show na souffrir. Na zemi na bana misato. Lokwa maman pe bande ko conduire na zemi o conduire lisu ndeni kao souffrance na bana. Bref, 9 mois maman boti. Du fait que moi nazaki munene trop, ne babimisa ki moi na par force, webi ba maman ndenge bokenda na maternité, babimisa moi na par force, moi nazwaki choc na liboko ya gauche. Maman lobi de chaud, moi na bimaki na choc na liboko ndenge babendaki mais basalisaki moi na bref. Moi na yoka ki bien, liboko na ye ezonga ki bien. Chose grave. Maman lobi de show na sima mikoluka ndenge za na ba connaissance. Na benga nde komsu ya mobile to yebani na ina expliquer talanga na zaina mobile. Mobile otu za ki me achenga zeme awangani. Ndeko mobile abi me soka chezeme awangani il faut landa yepe soki ya ko menacer yo pe menacer bo menasane bokende kote nyonso esengi bokende. Maman abi de show du fait que na zaina ngo posate. Na tika keza kandi wana epsi ndeko nanga mobile ona tunaki conseil na epsi te totika ka lokwa wangani na posa te to landa na ba justice ba maambasoni na oboko la mwana maman ndimaki mwana plus loin maman leki na kosala ba recherche pona koyeba mobile maman ke ko découvrir mobile suka na ngwalima elima ya men ya frappe ya frapper en fait maman bi de show ezaka lokwa ba Kevin onde ba kelanda ba Olangi. Ezaka nde Kevin ke kolanda olangi ya osutuka na sima. Ya una sepeli beta lisolo po biso tokoya ki na maboko ya ba frapper. Ka nde toyoka ya ba olangi ezopela. Yanga pe na yaki koyeba nde na sima. Voilà. Tobetaka masolo po mutu moko afungola matoi. Po mutu moko afungola mémoire. Maman lobi de show nzoka mobali suka nelima. Na tunaye awangani abia tika kaka bana na Angola ana mwasi te nzoka za na mwasi na Angola tika mwasi na Angola na Angola kuna basi mbula awa tuza awa maman lobi de show to vanda na bokoli mwana depuis mwana boko abotamaki na novembre 2019 awa to yoko koma na décembre 2020 mwana koli tata mwana sai nini abimi oya wangana ki mwana abemi maman abi de show na vanda ka be batindi convocation ba convoquer maman na tribunal mwana wana oza na ye papa na ye azo réclamer yo linko l'accès mwana te aza na besoin ya mwana na ye po asa nini a déclarer siko ya kota na dossier na ye nini azo welela abanda kozwa ba intérêt ya mwana na États-Unis d'Amérique pe ba intérêt abana ezali mobali ya wangana mwana maman abi de show depuis na bota depuis awangana aka azemi na ba juin 2019 awangana zemi novembre 2020 na ndenge mwana bota mamona yete na ndenge mwana zokola mona yete mais lelo convocation yi bifo wakendo samba bazwa part ya responsabilité batumi bale mama bi de show ata $1 $2 te $1 ya pamba na vie ya mwana wana achate $1 na olo batobi dete $1 achate mais lelo convocation ye pona nini mwana bimi na mokili papa komi na besoin mwana kota na dossier na ye po ba bénéficier ba intérêt ba monyo sumi bale yaya oyebi na vie faut kozala sérieux mwana oyo bokolite ata $1 opesite mais lelo mwana koli papa na ya bimi papa lobi mwana za ya ye faut ba kende na tribunal basamba po ya kimina mwana alingite papa amona mwana na mwana oyo apesa enkate yango mama na biso abi de show beta lisolo pesa bande kwa basi conseil mobali nini yo lingaka mobali oyo landaka ya lingako mobali po eba lingaka yo ya zwa zemi yango na epsa ki ona debia émission zwa zemi po yeba kote mutema na ezalaka pa na yo zwa zemi mais sauf que na koyebi soko zwa ka zemi na loyengete zwa zemi na mutu aza na posa obotela ye zwa zemi na mutu aza na posa ozwa zemi mais soko zwi zemi contre volonté ya mutu contre volonté ya mobali mamona mboa ndeko nanga mwasi
yango maman lobi des choses na souffrir mais tala lelo makamna okendo mona problème ezokende na tribunal pour bakendo katela bango yango maman lobi des choses beta lisolo ezana ba mibali irresponsable ya suka yaya bozobota bana mwana mobwe mobali abimisa ata enkate yo souffrir na bango o souffrir na ye na suka kaka mutabimi ke mwana na ye mezemi oboya kizemi ti mwana botami olingi mwana te otala mwana te lelo ka ande convocation ezo ya tribunal faut ba ke lo samba bakabola ba part ya ba responsabilité nini mobali azowelela abotola mwana kota pa na ye po ya bando bénéficier na sima nango isalima wa passe na soni yango mama na biso abi des choses beta lisolo basi tozwa mayele c'est-à-dire bino basi bozwa mayele lisolo mama na biso yango wana yaya kebaka le cœur de l'homme na ebisio kokendaka na loyenge te le cœur de l'homme est dangereux. Le cœur de l'homme est dangereux. Yango na kolinga na ebisa ndeko moko yaya muto yo landaka. Est-ce qu'alingaka yo vraiment? C'est ça. Alingaka yo. Keba ozwa zemi na muto ya lingi yo te okosambwa. Zwa zemi na muta lingi yo aolinga na zemi. Mais soka alingaki yo ta yaki na ba makamne musu na mutu yo keko zwa zemi. Tu vas souffrir. Okosouffrir yaya. Les hommes sont dangereux. Hein? Oyazana matu ya koka saini. Oyoki merci beaucoup benga des choses de Denar TV na basija bien. Oye comme la baninga te numéro nanga ngwana gravé na WhatsApp. Na yambara mututu appel WhatsApp même numéro ozwanga. Le plus important yaya partagez votre émission au noko bana. Je suis là pour vous noko international yaya to partagera ma solo. Ezo sunga batebele. Yaya. Yebara mutuni yo zolanda. Ba escroc baza trop. Webi kala ba mama ba kosama ki mingi me lelo toyena ba émission o ezo fungola batu misu o ezo fungola batu mémoire yaya keba okendo zwa zema mutalingi yote o suka mabe o souffrir ata na poto so zo bota bano bazana batata éparpillé bien batata mo balingi bana te yaya ezaka na sens te quel que soit bambongo wana bani bongaka ba vivre na papa na bango ensemble ba vivre na maman na bango ensemble sauf que ba o ekomela ki bango yango bazo pesa masolo po yo muto koti na nute okota te yo muto komeli na nute yaya yo kaka masolo yango to obeta kokendo ko ya na ba piège aboyete bande ko na biso ebele ba boti bana mais lelo bazolela yaya oyebi zala mwasi mezanga mobali atoza na mbongo non il faut zaka na mobali atoza na mbongo il faut zaka na mobali bana baza bénéfice en fait baza likabo na biso ya baboti mais yaya kozala yo moko na vie femme seule à lokuta nzamba sala mwasi po za la femme seule te nzamba sala mwasi po vivre avec un homme c'est ça nzamba sala mobile po vivre avec une femme un homme ozala soki homme seul non suko rolanda mwasi femme seule okoluka mobile c'est-à-dire Lucas ko ozana mobile o kozala heureuse pona lobby so okelanda mutu mobwe na ba aventure ya boy mawapasi na soni voilà pourquoi to beta masulabo oye komi pande kono a mwasi yango apesi to beta yo muto komi na baka ote fungola misu mona musika keba mutu mobwe aya ko tromper yo lobi abotisi yo mwana kimi o souffrir na bazemi yo moko sali let yo moko bokoli mwana tia komi mutu ebi pasi neza wana mobalo apesa même pas $1 asomba même pas savon ya mwana asomba même pas cinglé lelo mwana telemi akomi mutu wana yepo ya kobotolo mwana oyebi ndenge esala izo sala passe yango mama lobi des choses beta lisolo pesa conseil donc merci beaucoup conseil nyonso eza na kati to lobi yaya yo nde comprendre ya malamu sa nini zwa o to lobi mabesa nini boaka olimbisa pe biso maître yebike o to yaka kolobeza pona bolamu na biso. Partagez votre émission, ba journée là muna mabota na bino, nzamba batela biso tozawana, aimez commenter votre émission, ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission ezakoya. Pe sa réponse. Ciao yaya, tokutani.